l'instant, je vous laisse en compagnie du groupe Salongo qui vous présente la pièce Bokutani dans son premier. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Etaleli wana, na bondelio, na bukami. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Etaleli wana, na belelio, na beleli. Dika lokoso ya yo ya ntiti, Banzela wana, laissez tomber. Est-ce que vous allez dans la relation particulière de Inga? Oui, pas de problème, c'est bien. Anzo, bosani te ke ye moto arekomandaki yo awa epai na ngai. Eke awa ezali mosala telefone ezali mpona rendez-vous na bafiancé na bino te. Secrétariat na yo ezali sika ya koyambaka ba visite impromptue te, n'importe qui te. Awa ezali mosala. ira ke otiaka motema te ke mokolo moko nakosala la cour nasala la cour na basekretare na ngai te ya basi be basi oyo nasaka na bango prépare ngai dossier ya bato bazokende bourse na baformulaire nango yela ngai pour la signature. Est-ce que déjà ayaki nasalaki attention tele na yaki. Bon, en partant, dans la souki azali, le banaye aya. Entrez. Bonjour, monsieur le PDG. Bonjour. Je tiens d'abord à vous féliciter yo. La nomination à yo en qualité de DGA. Merci beaucoup. L'entreprise Abisso. Je sais que vous avez qu'un directeur depuis 4 ans. Mais avant 4 ans, Anna, vous avez eu besoin. Avant na koma entreprise nazalaki na administration publique no tango ba affectation bimi nde batindi ngai ya
pas quand même facile, Nicolo Yo, moi aussi, comme DGA. Tu dois avoir été pistonné, c'est-à-dire un parapluie. Zuyo et puis Abwakiyo, Awa. Ngai naza na parapluie te. Soki banome ngai awa naza komérite yango. Se nasalaki baétude na ngai universitaire na Lubumbashi, nasilisi na sociologie. Bato banome ngai bayebi ntina nini batie ngai awa. Les études. Mérite yango. Bato mingi bayekoli, hein? Mais bazali la balabala, dans la rue. Il ne faut rien. Enfin, allez, Kolanda, vie privée nayote. C'est que nayebi, seigneur Stoyebi, ils allaient que DG a mingi bazalaka espion, il y a PDG. Mengai, j'ai 2 pieds sur terre, mes 2 pieds sur terre, j'ai des relations. Donc, la base au Kokate, c'est qu'il y a qui prend la mission. Monsieur le PDG, ngai nayaki awa mpona kosala espionnage te. Bakonzi oyo batiaki yo, bango mpe bato banome nga, bayebi ntina nini batieli ngai awa. Ayebi ata makambo ya espionnage wana te. Enfin, ce n'était qu'une parenthèse, hein. Zali, je voulais te mettre la puce à l'oreille simplement. Fouillez que l'autorité Awa Ezalingaï. Le chef, c'est moi. Donc tout doit passer par chez moi d'abord. Comme vous êtes qui directeur. Banza, je ne vous apprends rien de neuf. N'est-ce pas? Ok, mais nalingaki nasenga yo mpo na dernière réunion tozalaki nango yo moto présidaki réunion wana yokaki badoléance ya baagent mpo na gestion administrative eza trop lent yango wana nalobaki naye kosala yo proposition soki oki otikela nga gestion administrative soki nasilisi mikanda nyonso epai na yo pour la dernière signature, parce que nous avons une entreprise. Heureusement, je peux reconnaître l'autorité Nangai. J'accepte volontiers la proposition. C'est que tu as réunion pour la banane, ils ont gagné pour vendre un mois sur. Maman, ah, vous avez ici comme ça là. Ce que vous avez vendre un bureau, non, ça comme ça. Ils ont dit que vous avez un bureau PDG. Bah, il dit que PDG a baladé. PDG a dans la moitié. Faut y bakango. Excusez ngai soki okutinga na bureau ya PDG mobali na yo nazosala mosala na ngai mobali na yo azali PDG ngai nazali DGA na entreprise oyo biso mibali nde bakonzi olobi mpe osilisi bobanda kaka ndenge wana te naza mokonzi kozala mokonzi etekali kozwa mobali angani te okokozwa na yo mpe mpo banda kala wana nayakisi ozalaki kaka na bureau masolo nini bino ozosolola mosala mutu na mutu aza na biso koza cadre awo il faut osala na bureau na yo bureau PDG komi ya bino mibale excuse ngai kape naza na mobali DGA, s'il vous plaît, je n'aime pas mes collaborateurs qui ont des réponses à tout. Il faut beaucoup de respect à moi si nangai. Na boyi te aza mwasi na yo mais sengeli koedike aza na manière nazali DGA awa nazosala na ndako na bino te. À la prochaine. Je peux vraiment éviter que
azali DG aza collaborateur na ngai, il faut de temps en temps tokutanaka mpona mosala lobako collaborateur na yo sikoyo il faut ayaka na bureau na yo kovanda ti soki 30 minutes soki 1 heure du temps wana balobaka kaka aza collaborateur na yo toza na badossier ya kotraite ensemble badossier ya kotraite ezalaka ebele yo kanisi ezaka moko wana kosalaka bajalousie ntina na bureau ce n'est pas bien oyelinga bien elinga biloko wana te malamu ekoyebana ta nde secrétaire dossier na yebisaki oyo ya bato ya bourse ezali prêt sosalaki yango yelanga yango pour la signature mpe oyelanga baformulaire Merci. toujours dans le pays au point. Ça les souffle. yango na société na bino nani mibali bazalaka te Troisième nom. On a remplacé par le nom de Boli. Ça, on dit na Komiwana. Ne change rien. Puis, il y a un service. Comment? Yo, il y a Bolité. Boli, c'est ma femme. Vous savez l'assemblant? Tu patron na yebagite. Allez-y. asali yango na nkoti yo kanisi ayebinga te ayebinga bien azosala ngo nde na nko azoya mpe kodendela ngai awa ya kanisi nini toboni adekdi azodendela nga akoti awa azosalasala bafiere azosalela nga bafiere nini yango amoni nga mpe ko nakoka Maman, félicitations. Na ndenge komi DGA na entreprise na biso to sepeli mingi sengo na basali tellement trop. Na ebite so ina tongo tango kotaki tokomaki na ebite so komonaki basali ndenge telemi ezalaki kaka nyonso na mpona kokumisa yo. Mama boboto akomi na place moko kitoko omoni na boboto oyo ozalaka nango tobengako mama boboto ta mosusu na ebite so oyo oyebaka donc tosepeli mingi nzambe ayokeli biso apesi biso quand même moto asika na place ya kitoko donc DGA. Merci mingi mpona bafélicitation. Mama kote na biso mpe omoni ke toza no meme région bato ya région na biso mpe basepeli mingi balobi soki okutana na mama yebisa ye ke akanisaka mpe biso abosana biso te na place oyo akomi tala neti moto eloko ya PDG akanisaka biso te ye atelaka kaka kote na ye bato ya région na ye epuis aza tellement trop sentimental PDG kaka moko ya biso epuis biso tokoye biso okebaka po PDG wana jo mosusu akolukela likambo to nini akwesa yo opedre place na yo obatela place no malamu ozaka na ekenge. Papa syndicaliste ngai soki nayaki awa nayaki mpona division ti nayaki mpona kosala mosala na ngai na voie normale ndenge bakonzi batindi ngai nakotala ekolo te nakotala te ke ndeko me nakosala nde mosala na ndenge esengeli. Mama nalobi na ndenge ya division te nalobi omoni bato batalaka bato na bango yo fo otalaka mpe kote na biso ndenge mpe deja azotala kote na ye. Mama hotel osi nini nango ewumi tellement trop epa PDG omoi baproblème to bandeki kaka kosekete lere nyonso koloba okomona badéclaration de créance oyo esali 3 semaines mobimba. 3 semaines? 3 semaines. Mais date yo nga nazomona awa esali à peine 4 jours. Non, na essaye korefaire encore nini même document. Et puis papa document oyo moye nga na signé yango eza te c'est yo uti nango na secrétariat yo moko ye nango mpona nini. Mais kuna eza koumela ngai fo nazwa mikanda eza na kati ya signatere mpona signé yango
baninga mosusu bazozela mikanda na bango esali 2 semaines bamosusu 1 semaine yayo esali 4 jours ndenge nakoki kosini yango mama ngai adefaki mbongo ya bato mokolo mbongo aza kosenga ngai na mbongo ngai nadepensaki zongisa yango na secrétariat ekolanda voie normale bon merci Oui, entrez. Maman. Fondette. Na kome kuna nakuti loso imati masiku mbongo opesaki wana ifo basikaka ata 50 millions. Nabakisa combien? 50 millions. yango wana ifo ya kolanda nga ntina bureau nga naza na mbongo te eza argent de poche te mais eza mbongo nasengi nde mpona nabakisa ekoka 50 millions nasomba saki wana mbongo nyonso yango wana napesaki yo na ntongo awa naza na mbongo te epuis mpona likambo wana ifo ya kolanda nga ntina mosala oyo eza bureau te mpona mona ete soki nazeli yo ntango oya na pokwa toko komanke yango bakokanga na magasin wana après midi nasoki nalandi awa zongo na ndako nayebi ke yo moto olingaka fufu te mais lelo olia fufu ozozonga directement abaki naleke pa mikoko mpo akosala suki te kende nano pa ya mzele omoi mikolo lokola ya bapiage esalamaki biloko ya mabe ekoti mingi mais ye aza na baproduit moko ya bien oyo akauka zwilanga defrise mpai na ye loba na ye mama alobi soki asilisi mosala koleka bapesa yo mbongo ensuite oke pa ya mikoko oyebisa ye azela ngai akanga salon te tile na okende mpo asalanga suki Ah, mon cher Inga, voici Wana, mon cher, dans le quotidien, dans le bureau. Le bonhomme. Je lui ai dit les 4 vérités. Oui. Blague à part, hein. Je n'ai pas mâché mes mots, je lui ai dit. Foukami, mon cher. Je n'ai pas besoin de tout ça. Mais, mon cher, est-ce que yo... Au compris que vous batté, nous allons accompagner depuis 10 ans. Jamais de DGA. Et bien plus une femme. Jamais. Moi, je suis un gros wapi. Ah, tu ne peux pas. Autant de questions que s'est posées, mais mon cher ami, chose est claire. Il faut toujours pousser. Oignon sous le biona, c'est encore dans les 25%. Il faut aller même jusqu'à 80%. Recommandation à Oyebi, qui a recommandé? Nani a recommandé qui Oyebi était? Ce sont toujours des instances supérieures. Et puis, il y a d'abord un Aïba et Naba Okuna, Obalekio. Mais tu ne vois pas que déjà ça, hein, à partir du moment où ça commune à l'Uruana, mais comment arriver? Mais elle, il y a traité la grosse légumes. Mais c'est pas là. Ils ont les avances, voilà, mais. Enfin, c'est un peu de courage, mon cher. Hein? Ou bien alors, voilà, il y a ceci. Moi, je pense que les mots bandits, ça va. Mais si on a l'objet aller jusqu'au bout, c'est que Zoaye Azamwa Sinario. Mon cher PDG, au Kondimangaï, à website. Premièrement, c'est une femme mariée. Oui. Puis, Nandeng Nayebili, Bipale, Benzombo. Ah, Kondimate. Oui. C'est une intellectuelle, hein? PDG, Ozanabama Kokinyos, vous avez l'argent. Hein? Aux gens tout le monde reproché au moi si on a Azam marié. Il y a une histoire de femmes mariées, surtout les femmes intellectuelles. Il y a une bangote, bangote bazakan de bangote. Ce que juillet PDG, au moins un point faible où il y a
Mais il suffit qu'on le bagarre les cambo pour y est quoi à l'eng. Mais tant que vous connaissez quand vous avez blanc, ni bloc à l'écolo, ils ont monoré puis c'est lui, elle a d'autres traités de bloc à faire. Bon, justement, il est 18h. 18h15, mais à 20h. Et pas deuxième bureau là. Son grand frère, Idi Amin, a fait a vu promotion là. Hein? Alors, la salir moi, ma bouquet, banine, tout ça. Alors, moi, je préfère use à la visite. On est depuis, on a eu des relations. Il faut s'ouvrir des relations. On a checké au PDG 5 cabine David. Oui, des cabinets. Alors, aux hommes sont des gens où ils ont traité là-bas. Cadre n'a eu la politique, mais il faut quand même dans l'ouverture où nous en avons homme d'affaires. Mon cher, je veux bien. Hein? Mais nous, vous avez mon problème, j'ai plein d'envie. Mais comme elle n'est pas jusqu'une fois, ta femme légitime, moi, c'est quand même. Mais ne t'en fais pas, tu auras le temps. C'est vrai. Bon, en plus, là, on va rendez-vous. Mais à 20h alors. Hein, 20h. Pas de problème. Ok. Je serai là. Alors, bon. Ok. Yeah. À tout à l'heure. Bien. Camarade Moringa, ok? Ah oui, ok. Yango bino basolo kozosola kaka yango wana. Basolo nini tosololi awa? Yango yo opesaka nzoto no kilo te. Inga age na yo na inga vraiment okokani. Moko wana biro ozali koloba na nga nini? Lelo naza koloba makambo ya DGA. Toza kotomba na nga olobi yo tozosala place moko boye na boye na boye. Nzoka nde sikoyo inga azoya kopesa toli mpo ozwa DGA makango. Yo kasi makambo nyonso boza kosolola na yoki te. Nayokeli yango apartir ya couloir. Ndenge oza kosolola okende kobana te ne PDG azala mwasi na yo mosusu. Donc ozalaki nsima porte. Olingai nakende wana. Excusez patron. Oui. Petit mot à porte wana apesi mukando alobi na remettre pana. Alobi c'est très important. Le 23 novembre 1966, 10 jours. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Yo moko yebite. Soki makambo nini bokomani na kuwana na code na bino bongo soki ozoya kotuna. Kokodioko! Patron! Présent patron. Moto aye na mokanda oyo. Ozwi identité na ye te adresse. Ayebishe pa ou awuti te. Te. Otuni ye pa awuti pe te. Namoni kaka lelo patron, non namona ete. Koko zonga na yo. Kozo samise mpo na nini? Basi bakomeli yo bima kende. Nata la place yo kobimela. Soko kobimela porte yo bimi pe okei. Non pas vraiment. Otako okufa kaka boye, otiki ye pe azokufa. Si ma c'est la dimi. Oui, c'est la bokine. Oui, oui. Oui, je vous téléphone pour le moteur qu'on a déposé pour le rebobinage. Oui, oui. Il est prêt déjà? Merci. Non, j'envoie le chauffeur tout de suite. Ok, dans 30 minutes, il sera là, comme ça, vous chargez. Merci bien, hein? Non, c'était payé cash. Hein? Ok. Au plaisir. Secrétaire. Patron. Le 23 novembre 1966, 8 jours. Mukanda oyo. Mutayaki nango. Expéditeur, beidentité na ye, bozwite. Atroza dactylographe ndi réceptionné qui a Mumbati. Donc, okonoki ma responsabilité na yo. Ce n'est plus la secrétaire,
Moutaza, pour garder le secret à patron, c'est la dactylographe, Moutaza, pour percevoir la lettre. Et patron, tu es un chaba. La syndicaliste, elle va en Ça va, quoi de ça? Bonjour, patron. Merci. Patron, mon boulot est dans la société. Biso en tant que délégation syndicale, tu as l'ingate que mon boulot est dans l'entreprise. Si mon boulot est côté, biso to baby. Pour te porter dans l'entreprise. Depuis que tu as 10 ans, tout le monde a rangoté. Mais si tu as porté dans la société, pour la mutu moko kaka, conseil ça va réunion, na ordre du jour monsieur souté kaka point du bosso comme le PDG. Oh, ça pour mériter place ou anaté. Comment mériter te biso to fani pendant 10 ans. Tout le monde a dit que ma bé à ça la qualité. Yé le quoi komika ka pembe na yo, allez. Asa ko luka mutu na yo. Ba réunion ngope wapi nanda ko pa na ye. Lobby a bien fait na réunion. Bande ko yebisa biso mama kambu ko critiquer yo zo ko mériter te ngapite. Mamo yo alinga bomela biso entreprise. Yé alingi sikoyo a remplacer PDG Okeba. Donc il s'agit du DGA. Oui, DGA. Bien. Asa ko luka mutu na yo. Non, yo ki yo. Donc chargé yo. Oui, patron. On a fait et geste tous les mouvements au DGA Zokosala et me faire le rapport, c'est tout. Oui, patron. Biso to ko linga bloc ande wana te na kata entreprise na biso to saki na biso malam yé ko koma comme pembe na yo au lieu que a collaborer na yo a yedaka yo te ya komi ko critiquer yo. D'accord, merci. Patron. Peut-être la ngani ni. Déclaration de créance nango où mais vraiment PDG. Le cas directement la caisse. Ok, merci patron. Maman lokola bokoki. Sons tokoki mama. Nabengisaki bino mpona yebisa bino makambo otindaki ngai epai ya PDG. Nakanisi bino moko boyebi na dernière réunion tozalaki na point moko na ordre du jour. Ezalaki mpona lenteur oyo toza koremarke na gestion administrative. Na yango nakutanaki na PDG tosololaki na ye toyokanaki na ye boye. À partir d'aujourd'hui, dossier nyonso au état de gestion administrative, il faut ayer pas une ngai. Ngai mutu na ko coordonner yango. Soki na silisi na tindi pa ya PDG pour la dernière signature. Boye baki banda lelo to lingi lisusu te dossier ya agent et umela na ba bureau na bino. To lingi dossier nyonso et bima na ba bureau na bino après 48 heures. Pona agent même à cause de la satisfait ou bien à cause de la satisfaite mais azwa suite moko boye pour ayeba na niveau nini dossier na eza ko évoluer akanisi toyokani. Mama oskizenga ngapena sana kamoko Monique il faut tolengela kango Monique agent moko aza mwana aza sérieusement malade donc il faut tomema mwana mama yemo. Problème ezali nakanisi na ko demander pa na bango suite ya réunion. Mama nakanisa na nyonso olobi toyoki yango nga nakoyeba lokola epai na nga badossier navandisaka te soki eye kaka mbala moko na lecture epai ya bino bakonzi lobe umelaka kuna epai na bino epai na biso banda lelo makambo wana esili
Nanga aza na ba dossier ebele na bureau na ngai. Sikoyo nayebi te na kobandela dossier nini. Oyo akala ou bien oyo asika. Ba mesure oyo ezali mpona ba dossier oyo tozobanda lelo. Dossier ya lelo. Ba dossier oyo oza nango ya kala eza ba dossier litigieux. Ti yango place moko na ba dossier nyonso oza nango. Ba dossier litigieux nyonso oza nango ti yango place moko. Comme ça, tant que tu siéger na comité de gestion, tokotala ndenge nini tokosala. Mais au cas ou bien oyo zate. Soki nga na zate na absence na ngai, PDG a coordonné pe a kotia signature. Maman, oh, namoni voiture na libanda na yayo. La voiture va passer. Mais au CPL na ngopé. Na CPL na. Au CPL na ngo. Papa na CPL na. Vraiment mon kilo yo. Batu msu balinga te baninga ba mona bola moi. Pour za moté mama bebo na batu. Vraiment tato a ko changer te. Asambela kata osambela bon la moté. Depuis 10 ans mobimba fandia wa kodiko la baninga. Maman, on est en voiture na yo te hein. Voiture yo ezali ndeko mema bana ye. O ya yo o entreprise sombeli yo. Ndaka machango atie pa na ye. Donc asali siko échange. Konzima biloko boyete mama fongola misu to yebisa ki mama fongola misu. Biso to sabatu na yo. Papa syndicaliste. Makambo nyonso ozoloba wana nayebi yango. Nayebi nyonso ozolega. Me nayaki akona ba voiture te. Nayaki mpona mbongo te. Nayaki mpona sala mosala na ngai. Mais maman eza eloko na yo entreprise apesi eza ya ye te. Esengeli yo quand même odiscute yango. Papa oji ozonga na bureau. Nga nazongi na mosala. Entrez. Merci. Note circulaire à tous les cadres et agents de l'entreprise. Pour une meilleure gestion, j'informe les cadres et agents qu'aucune mesure ne peut être prise, sans mon accord. La gestion, tant administrative que financière, est du ressort du PDG. Mettons la machine, Yerangai, et on va multiplier pour la distribution. Entrez. Bonjour, monsieur le PDG. Bonjour, DGA. Très bien habillé. Poutolo, bon. Gapeno, peso Poutolo. Quelle concordance de couleurs. Quelle esthétique. Merci pour nos compliments. Monsieur le PDG, Nayawa, pour nous remercier. Parce que nous avons une voiture. C'est pas limite. La voiture, les cœurs, Nabanza, Ezeli.
cadeau empoisonné. Merci pour le cadeau. C'est quoi? Eza masanga. On a que d'habitude ceux qui sont dans le bureau, à coup d'arrêt aux hommes la liqueur. On a eu ça. Merci pour le cadeau à masanga, mais particulièrement les lots au Kamushingai, vous allez gentil. Ah bon? Très souriante. Pour un cadeau. Et c'est par un pur hasard. Vous allez gentil, cadeau. Ou bien vous préparez Kiango, tu me tends un piège. Bonne année. Après tout ce que Nayoki, nous serons à la réunion pour Nangaï, patati, patata. Je suis au courant de tout. Dans la salle réunion contre Yote, hein? Réunion la salle qui dernièrement, ils ont réunion Yotinda Kingato Yokanaki Bisonayo pour la présider réunion concernant ma gestion administrative. Bien. On va le savoir. Voilà. Puisqu'il a les Massanga, tombez là. Votre santé. La vôtre. Merci. Tout va bien. En tout cas, la limite que on s'envoie qui n'a pas on est sincère. Parce que nous avons comme buté. Et puis, on met les mots, on a dit que vous soyez au Mela, on a Mela. Monsieur le PDG, si vous avez un peu de battu, il faut te méfier. Parce que na côté na nga bayebi sanga makambo. Yo na banga ki komela. Mais le kola yo melaki. Kapena meli. Je ne doute pas un instant que tu m'aimes. Évidemment, ça peut être réciproque. DGA et le PDG. Qu'est-ce que tu as dit? Il suffit de jouer moi rendez-vous, hein, tout bosser dans mon keba. Mon longue à bureau. Il y a un papier dans le bureau de Bissot. Toujours rendez-vous. En dehors, ici évidemment. Qu'on puisse un peu prendre un verre ensemble. Qu'est-ce que tu dis? Bon, monsieur le PDG, nazongi naza musala usana na bureau. Non. PGA. Zonga. Pensez à réponse. J'ai lu. J'ai lu. Donc, Inga a zaki raison que Luba
La femme, il faut savoir pouvoir l'avoir. Savoir pouvoir l'avoir. Allô? Oui, oui. Ndama quoi? Ah, on a rendez-vous. Mardi prochain. Ah, ils ont aussi hein? Mais pas nous, le bagage n'a pas été là, les alakiawa. Oui. Mais c'est l'idée, oui, Sony. Ça va, ok. D'accord. Massage. Maman? Papa n'a bien qu'il y Ayaki abimi, ayi singelo wote. Atikeli un message te. Atikeli un message mo wote. Soki mutu aye koluka ngai loba naza te mpo nalingi na travaille ngai moko calme ya kozwa clé ya comptable otia voiture na nsima. Cecilia, nacheka saucisson. Ngombe pe na bimisi yango deja. Nga ole na ngombe te. Nayebi te soki elo mosusu eza te obimisila. Makaya boye sa. Bon, bimisila makaya. Oui, nasala ngo na dongo. Bonjour Madame PDG. Azate. Mais ozoyebisa nga okoapprendre ngari epuisi nga mona yebiki azali te. Kasi oyebiki azali te moyembo. Coco. Coco. Viens. Viens on a bien. Ok, ouais. Viens le ménage, je l'ai pris, moi, sous Je vois bien les amis. nayebi te oyebi ke moninga na yo aza te avoyage nazomona eloko oyo ozoya koluka awa te parce que camarade na yo ovandaka na ye aza te okovanda na nani awa ma bolingo boni boye ko loyi omonaka nga na yaka mpenza na balwire oyo ta mosu moto soko aye oyebi na yo likambo ayeli te vandisa yo ovandi comme ça aexplike yo problème ndenge ezali pourquoi depuis na ye kaka kanda nga na yo tona problème vanda oyo ka makambo nga nangi nayebisa ya loba mais zala bref bolingo mama problème nanga eza simple donc soki oyebaka te présence na ngai awa c'est que nalingaka yo mingi
puis nazo continuer kolinga yo. Donc nakozela sikoyo opposer banga ba condition comme ça nayeba ndenge nakoko agir. Inga ozosaka nanga sakana ndenge nini omoi makambo naza koyebisa duduki ngai nalingaka mwana mobali oyo akomaka awa te kikamati na bino ya bato ya kishasa yango wana omonike moninga aza te ozongi na ndako mpona koya koyebisanga babétise tala nalingi mindondo te lokola mpe ye dudu aza te simba nzela kende ozela mokolo oyo ya koya mpo oya koloba makambo oyo oza na oyo olobi sikoyo wana pour le moment nalingi komona te eloko moko ozobosana oyebi teke ngai aza mwasi ya PDG. Mais moi c'est PDG, ça me dit rien. Ngai naye na poser problème nango. Est-ce que yo mpenza ndenge ozali wana ozobosana ke ndenge ozali soki obimi na banda olati kitoko mobali mosusu akokolula yo te? C'est ça. Ngala sinayebi si yo nalingi komona te. Femme. Bolingo wana ezali biloko ya matoi na bracelet collier mpe eza na ndako. Oyo napesi yo ezali cadeau zoka nazu expliqué yo ezali biloko ya matoi bracelet collier eza na ndako. Donc condition oyo mpesanga namoneli comme tel yango wana soki mpe okodigere yango ndenge nini bale eza na kana yo. Sio te nasepelaka nizoka lito yango nasepelaka nango nini nakanaka ngo kaka c'est eza importé eza wa te okobaluka même partout rien nayebi ozotela ngo combien? Mais ou bien vous comprenez ma allure nanga ou bien vous comprenez te nga na yebisi yo eza cadeau na pesi yo puisque bolingo nga na lingi yo yango na memeli yo cadeau oyo et puis na expliquer peu bien tiango na mutu na yo que en secret ezali entre yo na ngai soki bimie pa bato mosusu c'est ton problème. Omela namelaka masango namelaka ye na kasi na pokwa te na pokwa lelo nakosilisa avant 18 heures nakokende pa ya mosusu te nayebi te mpo totia makambo nyonso au point lelo suka makambo te avant 18 heures. Maman. Oui. Ndenge nini uzopasa ndenge ni pana fete bro. Pana fete tisi koyo. Mais likamba fete yango zotungisa boye pana nini? Bato bazondima te tozodiscute na baninga bazondima te ke yo ozwa grade ya DGA. osali ngai nakomi DGA nazwi grade na ngai yo komi okende odiscute na bato mpona nini problème na nini na kati wana ntango eza molai tro baninga bazokanisa ke ngai nazokosa bango ozwa grade wana te sikoyo ebongi bamosalisi fete wertosai na tufurahi miziki ebetisi ntongo vraimen basentir ke balangwe emona mpenzaki wi ezaki fete mpenza ya grade ozwaki wana bakopesaka respect fete ekosalama nango nga moko nayebi ntina nini nazozelisa ekosalama okosepela masasi nga nazodoma moke ok kasi 12 heures il faut ripoti
Et bon, repose au Kenya, on a oublié na maman, tout sur la maman, il y a aucun répond. Kasi wana iko ibisa yote. Mina sana na maman, na sur la maman. Outi kama ke bongo, to de la ordre na maman. Masasi. Oyo eza bureau. Mabele. Awa eza mosala. Soki oza makambo na bino mibale na ndako na bureau te. Makambo na bino ya fiançailles na ndako awa te. Merci. Wanazozela yo. Ok. Vanda. Ai. Alors, chérie. Alors, chérie. Qu'est-ce que tu prends? Karawana? Karawana. Tu vas te mettre une karawana et pas là. D'accord. Inga, onda kuno? Oui. Comment que c'est pas? Tukanda kuza kitoko. Bino botiaka te bomonaka mutu na balabala bomoni eka tout ça me boyebi nano. Oh là là. Boyebi nano ndenge azovivre te. Bayebaka importance ya mutu à partir ya ndako. Dis, à votre soif, j'arrive. En tout cas, il y a pas ça mutu esthétique, hein? J'espère que vous en avez. Oh, tiens. Vous en mettez. On dirait que vous allez dire qu'est-ce qui se passe. Bon, ça qui est au mot. Vous avez un niveau de déposer. Oh, ça là, nous sommes pas na yomoko. Tout ça, nous sommes balés. Du tout, ça va te. Moi, je vais vous dire que t'as là nous autres na yo concordance. Bana makuloti na tenlo ya nous autres. Ole. Ino penza kulinga koleksa leur pamba moi si PDG kuvana kana ndako. Faut bima yo basi faut bima pour découvrir makambo susu. Ana to bimina yo ero ni grave mone. Osuma atende ngana yeba. Oui, bani oui pipe ngape Dudu azali hein. Di funo la pedi makambo Dudu c'est qui? Mukwana bailo kolangati. Mukwana ndako yo mukolo baki yango bien le bi faut to za discret. Kasi on a expliqué. Oui, bi indiscrétion ya repa na bino basi. Po bino bozali wana fuite d'information moi mukimukia songolo pakala. Mais bisote ngana tenaka toujours la promesse là. Il faut yeba rappeler que Dudu azali. Oh, toi aussi. Naïf sait bien que Dudu a mon pays de Koulangai. Bon, après tout. Ah, est-ce que Dudu a d'ailleurs? Ce qui est Zalina Yuawa, Makama Dudu tika pembeni. Donc, je suis dans un azou, attention. Ah ouais? Je vous offre bandika ndenge. Oh, mais comment ça se joue à tes mots, c'est qui te colle au yo? Il y a votre soir, maintenant. On a toutes nos questions. Tout le monde. Vous répondre, hein? Oh. Tout le monde se mérite la réponse.
Chérie Boli. Oui. Soko sa mobile no. Inga, poni no tuninga mutuna. Mais ce que mon yango est drame, ngana mon yango est drame, te ils sont en train de se soulever ma solo. Bon to ko sula makamu susu ya intimité de. Inga na koye biso boye. Banda dodo abalanga. Donc koloba ke nazaki na mwana moke. Nayebaki na mpe mibali te. Nanu nakosa ye te. Et puis nandibi mpe te ke nakokosa pipi. Nayoki, bon ba coller kasi. Naye kozwa. Toquer la chambre. Inga. Oui. Je vais te dire que je vais coller. Mais bon, là, le bien. Kasi. Naeli nanga makambo mosusu te nali nanga mpe makambo te. Oh, ye kozwa collier. Naye kozwa kaka collier. D'accord. Pour le verre, il te regarde du monde. Maman secrétaire. Patron. Yo, le président va complimenter. Ba cadeau, oui, bien, couper ça va cadeau te. Maman. Pas la nini. Maman secrétaire. Décidez d'être coupé. Yo bano botama olingano mibalite hein. Maman. Yo que no va para pre musala. Sona sisi musala kene cours. Kene cours. C'est limité, vous êtes bien habillé. Quand ça y est, na rendez-vous, le colo yangai na zana rendez-vous. Patron, kasi rendez-vous ngeza isengo para mwele loza isengo makasi. Oui. Kwa timbana libosora mwele isengo ndenge. Bah, occasion ezangaka, voilà. Les occasions qui se présentent, maman. Kende, nous retenons le signataire après. Merci, patron. Hein? Ce qui est déjà allé, Yipsinga. Merci, patron. Dans le monde. Bonjour, monsieur le délégué. Bonjour, DG. Vous avez fait un ligne, ya collègue. Na moi le bosani. Toyebi donc koko bosa na nyonso mais mokolo lelo. Donc koko bosa na ngote. Bona moni ereleki. Oui mais attends. Non. Mais fana moke.
En tout cas, pour un rendez-vous à l'élo, na réservé qui suite mon gars bien. Suite na ezali na réservé qui chambre moko na hôtel moko ya 5 étoiles. De la place. Hôtel? Oui, rang social na biso mibale. Puis kanisa pe lisusu état civil na biso. Les murs ont des oreilles. Oui, mais DGA et PDG. Un hôtel à 5 étoiles, c'est bon. Vous allez un appartement, un appartement privé. J'ai un ami qui a un appartement au Dax, mais le prévenant quitté, hein? Amitié. Et puis le prévenant quitté, ce n'est pas bon. Toyo okende, Nanzela peut-être tozo idée. Vous allez génial. C'est mieux. Voilà. En tout cas, vous avez une idée à ma lame, tout y a awa et pas une ailleurs. Quelle couleur? La peinture. C'est très bien ça. Elle s'appelle Mingi. Eh bien, ça y est, tu vas aller dans un voyage. Moi, on n'a pas zaté. Pour la peinture, on a eu ça idée n'a gâté, on a eu le bavan. Là, ce qui peinture est baby, dans la maison qu'on a limité, dans la 7e rue. Fils à pain. Donc, si on a quelque chose à jouer, on va bailler. On va ôter la carte à mur. Allez. Et vous repeindre. Si Nayoka, combo ya maison wana, fils à pain. C'est une maison sérieuse. On pourra en profiter pour que le bureau na biso, tout bien que sa maison wana, il y a pour repeindre les sous moquées, n'est-ce pas? Ce que mon idée on a tout dit que n'engana yo, na la kisi yo, comme ça tu peux la kisa au bureau. D'accord. Pas de problème. Excusez-moi. Maman, le camion Cécile. Le camion Cécile, hein? Non, c'est là, madame. Bon. Merci, maman. Il y a que deux alliés bisumoko. Il y a la discrétion, mais papa wana witwa. Uzo bang. Il y a de quoi au banga, oui. Qu'est-ce qu'on a ngana zweli yote? Kwa kanga yo bien. Parce que moi la classe zo ko amuser batu mingi, hein. J'ai l'impression. Enfin. Mais c'est quoi ça? Vous avez papaya wananda? Hein? Mais ce bruit. Vous avez papaya wa? Sika. Libala sika te couple moko zali awa. Babala ni sika moyen te makele les news. Oh. Ils s'aiment tellement que bruit na bango ils ont combattu dans la maison voisine, c'est exagéré ça. Est-ce que nous sommes à l'aise? Pour la minute. Je comprends ça. Vous n'êtes pas une aide. Au moins, porte one. Sur le côté, au moins, couloir. Première porte à droite. Au moins, les poutres à mon voisin en bête. Je vais en
c'est omoni moyen napesa pyjama mobali nanga eza te mpo mobali nanga aza moke koleka yo aza mince mpenza. C'est pas grave. Franchement, là, t'as le coup Takala. Oui, et puis, je suis plus à l'aise, quoi. Il faut que je reprendre ma habitude à l'éputa. C'est très bon, ça. Oh. C'est un peu exagéré, ici, non? La maison voisine et puis le bruit arrive jusqu'ici. En tout cas. Oui, bien. Nga banda pour moi nangai, nazaka na ambition mingi. Dès que moi je pensais à devenir PDG. Oh. Et Lelo Nazali, PDG. Yo, Kanayo Kala. Ouais. Depuis que directeur, depuis 4 ans. Alors, Talayo. Maintenant que comme il peut bien n'engager, n'est-ce pas? Oui. Vous assure. Mais c'est trop sûr. Regarde, c'est très bon. Et puis, il ne reste plus que toi. Yo, ça ne va pas traîner. Ah oui. Bonjour. C'est quoi ça? Non, on trouve le dossier, c'est là qui est urgence, c'est là qui est moins naïf. Et pourquoi? Il faut que l'on ait d'abord que nous allions. Ngai mtu naibisaki ke soki ba dossier patron ezali oye pa inangai soki urgence ezali. Mais là tu es allé trop fort. Il fallait pas. Pourquoi? Oui, bien ou bien. T'as l'état où tu es. Que c'est ça moi c'est à coller, à se comprendre.
Cette lettre. 23 novembre 1966, 0 jour. Lettre on a depuis un certain temps. Le 23 novembre 1966, 10 jours. Et le 23 novembre 1966, 8 jours. Troisième lettre, Izalaki, le 23 novembre 1966, 6 jours. Et Lélo, regarde-moi. 23 novembre 1966, 0 jour. Mabélé. Azamsika. Mabélé. Maman. Oui. Vous allez sécréter pourquoi? Pour savoir, Moto a joué une lettre, prendre l'expéditeur, identité naïe. Cette lettre. Ça. Cette lettre. Mais patron, comme tu as réceptionné qui a goûté. Patron, on a des dactylographes, qui ont gagné la quitté. Dactylographe a commis réceptionner ma lettre. Yo, secrétaire aux Aliwana. Et tu ne dis rien. Tu laisses passer. Vous voyez bien, situation, il y a Mokandoyo. Connaître toutes les identités, il y a bateau, il y a bazou, les expéditeurs. Mais vous êtes secrétaire. Pourquoi? Pourquoi? Le secret du patron, ils est bino. Pas secrétaire, Simon. D'ici demain matin, ce qui n'a yébi ba identification à moto tu es révoqué. D'ici demain matin. Mais patron, j'ai dit. Mabele Kendena. olingi koloba ke date wana ezolobeka ayeliteli komoko te le 23 novembre 1966. Non. Ntango ozalaki mwana moke obokwamaki esika nini? Là où il y a les parents, les lots, c'est comme Abouti Mazali. Nden sika na kolaki. Angeli. Angeli. Quartier 5. Bozalaki na problème te na parcelle voisine. Oswa na Bitumba. Ah, si. Une parcelle, enfin, pas la parcelle. Bateau embêtant. Famille Moko très embêtante. Pauvre. Minable. Et tout. À tel point que... Maki, nous avons dû récupérer la parcelle. Voilà. C'est le PDG. Olobi parcelle voisine wana. Bozwaki yango ekoma ya bino. Na ndenge nini? Le 23 novembre 1966. Na tata bozalaki na yango na parcelle voisine. Na parcelle wana baparent wana bazalaki na bana misato ya basi. Na date wana baparent babimaki na bana na bango mibale. Mwana moko ya mwasi atikalaki azalaki na 12 ans. Yo na bakamarade na yo bokoteli mwana mwasi wana. Je me rappelle aussi c'était nazwaki mwana mwasi wana nasakanaki na ye jusqu'au bout. Nasalaki ye boye. C'est moi, avec
La virilité que j'avais, enfin, l'effervescence, le naïveté, c'est moi. C'est exact. Moi, il y a 12 ans. Yo, au violer. Papa na itango bazongi na soni wana bakimi lopango. Webi conséquences ezwaki mwana mwasi wana. Mwana mwasi atikalaki na zemi akei kobota epuis banda wana monsieur le PDG monsieur Doudou Gafura mwana mwasi wana oyo oviolaki ezali ngai na telemi awa ngai DGA na obomengo. Écoute, le Rubandaki Koloba les solo, l'idée ils aillent couiller l'angaï. Mais aucune fois n'a fixé yo qu'ils allaient effectivement yo. Et puis, les gens vont cambrasser les gars, hein? C'est le passé. Maintenant, on va cambrasser les gars. Bosana yango. Nous sommes au moment où il y a plaisir, il y a Kosebi Sanzoto. Il y a tout dans la chambre. La chambre, vous êtes incapable de ko. Na yebisaki utatu ya bimaki wazalinganga. Iputa wanu lati asi a baby si déjà. Vous allez sur mbali te, ukomi moi. Mais vous avez malchance. Pose vingate hein. Biloko komi na mesa makamyo su baby. Tika na nukatiti, tika na nuzuri ya katina mera numaye. Kuhume na tesalo. Monsieur le PDG, madame, beaucoup d'années. Ngai moi c'est PDG. Oya kufanya na biro mobali na ngai pa minute bele boye. Musala na bino ya lokuta. Yopo balukaka. Lelo uti osala ni na chambre na ngai. Kana sali mobali ni lokuta hein, ye wana fandi wana. Oh, c'est le PDG. Ça va? Alors, ça va, chérie? Ça va? Monsieur le PDG, je vais vous présenter mon bal Langaye. Inga. Non, bonne solo. Inga. Camarade Nangaye. Tu ne pouvais pas aller chercher ailleurs. Kakana moi sur Yangaï. Vraiment. Tu es un criminel, yo. Ngana mwasi nanga ça fait 20 ans et puis to lingani mingi. Toto doit chance à roboter à cause de toi. Comment tu peux imaginer l'âge à 12 ans au violer moi na mwasi? Mais ça c'est un crime abominable. Doudou, mobali nanga pardon, limbisanga pardon na biloko esalaki ngai te Doudou nanga pardon mingi. Elika satana moto akosi ngai Doudou nayebaki te papa limbisa ngai Doudou. Oli. Doudou nayebaki te nakosami kaka epai ya satana Doudou nanga pardon nayebi eloko osali ngai boye. Matanga.
Bon, petite, allez. Biloko no angoyo. Tout ça, la matière, qu'est-ce qui te passe? Maman, c'est faut oublier ce que Comment fait-il? Il à mon avis, président qui va s'engager dans le groupe. C'est-à-dire n'importe comment. Voilà le résultat. Mais elle est satisfait. Ce fait il est satisfait de ah, mais puis c'est... Le projet là ici, mais maman est déjà encore moi là PDG. Ah, bandiga na champagne. Hein? Mwana. Non, mais là, on s'est payé bien puisque voir même la musique, on a tout ça, parce qu'il est très content. Ah, c'est belaté. De base, tu as un abandon samedi d'accord. Ah, t'as peine à casser. Oh, Nzambe. En tout cas, je remercie au Pensa. Oui. Pour la coupe, agence de Sali. En tout cas, aider à aimer. C'est comme à niveau. Ah ben vraiment, là on a d'autres trouvé pas d'ailleurs. Il y a aucun mais puis c'est la carte à coup acte dans la salle qui mais ce n'est pas donné à n'importe qui. N'a que nous sacrifier mon bail. Mon bail en gagne n'a que nous sacrifier. Mais yopé. Et puis on nous les ça. Et bon. Oh. On va se préparer pour na ngabi to salia wana dudu. Yo kuna kama makelele. Makelele. On va se supporter tout makelele wana vraiment ah habiter. Babala Nessika. Oh, mes chéris, tu t'en fais pas. Moi, il y a un jeu de mecs. Mais sinon, t'es rien. Non, moi, je vais le enfin. Bon, je vais changer la page. Ah, moi, à propos, et puis. Maintenant, vous êtes. Mais comment? À 7 heures ici. Entrez, oui. Et puis, avec tout ça. Ah, oui, bonsoir, maman. Oh, excusez-moi pour le dérangement. Ça dérangement solo? T'es maman. Non, non, tu as un cadeau na yo. Et puis tout ça là qui n'a une fête. Au moins pas que ça nga cadeau ngo kuna tifa ko lana nda kuna hero papa. Pas cadeau na moni uti na compte mutuel. Asa syndicaliste kana biso na boseni go. Ah, syndicaliste. Mais justement avec la fête. La fête on ça nyo souté. Eh, oh, c'est mutuel. Il fallait na uti ko moni place wa batini so bazo sepela tende yo comme PDG. Omoni bato ba esprit mabe ba aliona ba ko kota na ba bloko lokwa ba cadeau wana esingena ke to pesaka yo moko balobaki na yo epuis nazalaka DGA kina ye kosala mosala mpona kotia division te naboyi makambo ya songisongi nalobaki na yo grade basombaka yango te bameritaka yango makambo nyonso ozali koya koyebisa ngai mpona PDG oyo ya Longwe PDG wana mpe ya Longwe azali au courant oyo ozalaki kokende koyebisa ye na nkombo na ngai ngai mpe nazali au courant nakanisi baagent soki bavote yo ozala président na bango na syndicat mpona oya kowela baintere na bango epai na biso yo moto ozali na kati entre biso na baagent me mosala oyo batiaki yo eza oyo ozosala te yo okomi na division okomi na songisongi na kati ozoluka grade na yo ozoya koluka natia yo chef de division me nakoki kosala yango te nakoki kosala yango te papa e mpo na mokanda oyo opesi ngai mpona mutuel na bino ozonga nango naza présidente kuna te e nakokota na mutuel wana te biso bato ozo kosimba mpenza bakado nyonso ye nango ozonga nango bakado oyo nazwaki na feti ekoki mama fongola motema ofongola motema bon nga na ke na nga mama nga naza na ntango ya kodiskute na yo te bon nga na kei mama songisongi kaka ndenge na syndicaliste azoluka nini natia ye chef de division mais voici nanga na koyebisa yo il faut faire beaucoup d'attention puisque lokolo okomi responsable numéro 1 kose laisser faire na bato moko bakuto double tranchant te nayebi te omoi na recevoir ye soki aza mayele bakakoluka nga susu
Oh là 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 là. Wana faut ça va tete la siko côté na bino. Finalement va tete ba uti ko bina lo mamba kuna. Famille na ngasi ko komi ayo. Ah. Diko alléluia. Alléluia bande. Amen le banzambe baboya kati. Kaka siko longo na musalo komi boy. Ah. Maman ce que moni biso boye. Tout ça qui victime ya pillage. Ah bon? Ah, mais ça, c'est des gens vengeance sur vengeance. Enfin, maman, tu es pour féliciter yo, de mon commune grade à PDG. Merci beaucoup, na mérité encore, hein. Ça, les camboya beauté. Maman, na peine nga au bakisa boy. Soko moni biso to ya wanga na mbai nanga. Ezali moto ya kosenga bolimbisi. Olimbisa biso mpona mabe oyo mobali na nga asalaka yo banda bomwana ti na ndenge bobandaki kosala mosala place moko ntina toyeli awa yango wana. Mais bolimbisi wana bolingai bosenga yango bien avant osiko mobali asi atikali boye akomi mwasi makasi eza lisusu te olero osiko bokorepare yango ndeni atako bozosambela. Ah mama nakomisi nkolo malgré état oyo otiki ngai ndenge otikali boye nde okoloba malgré état oyo ngai naza nango oyo osalaki ke nazala lelo boye nakomisi nkolo mwasi na ngai andimi ngai na ndenge wana. Mais moi si na yo alingi yo kaka me atia motema pa ya mbali na ngate wana makambo se sila kale na lingai kuyebisa poto kende papa Inga. Quoi? Maman yebili kambo ya bato na biso bakendaki mission. Papa so balongola likomba mwasi na yo na kati kuna nazali. Mais na société na bilo l'entreprise on fait na tina Inga ne t'énerve pas. Yo otiaki kombo mwasi na yo na liste olongoli kombo ya agent osiko nga asali na kati wana justement toye koyeba raison oyo mwasi nanga atikalaki raison yango ngai tokuti kozwa baresultat ya baexamen médicaux po totindaki nde yango wana mwasi nanga atikalaki nangi nayebisa papa Inga kaka ke mwasi na ngai examen elakisi ke aza sero positive nga na sida na ye. Malgré tout. Boazali na makolomine alandaka zela semoko kasi yo makolomi bale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo ngaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini. kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa